Aza kududu ya papa na yo, peut-être koko ya papa na yo, koko benga papa na yo papa, le cardinal Laurent Mousseau, le biscopo wa Lokumu, moko kaka africain, moko oyo toza na ye, na gestion restreinte ya église ya bolongo mobimba, oloba Mousseau. Keba, tala si mazonga. Ba vidéo ezali tomonaki amolobi ya likita basalaki et de cette likita bakendaki koenvahir cathédrale Notre-Dame du Congo. Lobi na cathédrale misa ya poko ezalaki ye te baye wana na basododo na bango na basupu na tolo na basandiki na bango na bamutadela na bango baenvahir cathédrale gorge baza komela masanga na bitoko na bango. J'ai dit tout simplement pour les gens appelés de par-ci par-là, dans le milieu de la terre, dans le biseau, à confondre le ballon. Dans le biseau, à confondre le ballon. Pour ce qui est à Télémi, à Soga Kassima, totele metongenge na mwinda mwa Kristu elembo ya transfiguration na biso elembo ya mbongwana ya biso po tobenga na molili ekende na mayo tobenga na molili na mayo lokuta na mayo kobomana na mayo lolendo na mayo moyibi na mayo mediocrité na mayo. Tema ya kobomba makasi ya kosala
Soyez fort, soyez fort, soyez fort, mon Dieu. Hôpital est dans là. Hôpital. Non, à respirer, non. Et voilà, mesdames et messieurs. Sabaote. Sabaote. Sauve-nous, Père. Non, 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 non. Bandero Balanzi, Tozali Awa, na paroisse. A bout porté la carte église. Vraiment la carte église. La carte église.
Kabila,
Oui, nous sommes déjà en plein match là avec les pères et la paix. Nous sommes en plein match. Nous avons déjà fait plus d'1 kilomètre. On est ambulance et maintenant il a venu. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Et ils sont contre les catholiques, c'est pour ça qu'ils ont attaqué l'hôpital. Et surtout qu'on appelle ça aussi le centre Saint-Bernard. C'est ça le problème. En fait, le soir, militaire, l'acceptation militaire. Non, c'est pas le Longtemps, on a mis garçon, l'hôpital va sortir en place. Il est fort, il va entrer à Sauf moi qui porte au télé, frontalement, il y a ça les manuels. Donc, on va pas dans la paroisse. Tina basi awa bagazi basi bakote na kati ya machambre makile ezalaki awa balalisaki bao babetaki masasi apesa identité ne awa azana fe filtre et tout non aussi garçon abane koloba très bien wana siko babaki bazotumba nini centre Batumba pourquoi? protection police a menacé mon fort insécurité tuer médecin permanent ya balobi fo batumba biso bamama na baza tumba bango na kati ya centre awa ngala azalaki na kati ya toilette kuna bavize gaz ekoti nga na koki Parce que bango babeti lacrymogène pourquoi?
basi bongo na bato na commandant na bon alobio parce que ba fidèle baki maki na centre fidèle baki na centre ya bazo beta basasi wana yango ba donc otuni bango moko ba lobi bon na tuni commandant c'est capitaine alobi que non ba beti pona ba fidèle baki mais ba yebi que a eza maternité ya de bébé nga na lobi que problème ni beaucoup doit te référer mon amour quoi danger a comme bien ko condition après beda moi est-ce que ba souple comment ça n'est pas souple souba te a promis so azomo il m'a consommé ba gaz mingi nani akena ndako bébé ya 2 jours oui il y a 2 jours wana mama na ndenge bamona kisomo na pena kenanga ndako kenda kula basi ko mususu wana gaz wana ndenge lekaki mwana bandi ko respect net va dernier sopinde to kelene na Saint Joseph sopuna la bimisi ba ko beta na bima ko jina za comme soutien na liga ko obligé au quitter ça ko benga tingo vendre ça ba niso bazo filmer biso na ba droit de l'homme na kati kuna na basi yo na fungo la privé zake zela ya on a le temps où on bloque tes mais bana ba bima au gaz de côté de biso a moitié tina zolo na munoko moitié donc on dit déjà la kei camarade na mazo bina na lokolo la moka ba boaki gaz na fungola mesi na kafa na fungola mesi de papa na ganga liwa yo bima wala yo kiliti na sabu kuna da sala osika oboma mezezi suste ezana na toilette to koti gaz na gaz tito yo bima ko bima kuna na sima kuna kaba bwake na mubiso kaba liboso kena no vone ba poya bonta ki azoni gaz